Tchala mwana, tchala studio, pour le finga chef de l'État. Na muto apesi yemba muto yebi. Nakolo studio. Nakolo studio to yebi yo. Yo tchala koko. Eh Jean-Marie Kassa. Et puis tchala koko il faut yeba keno. Ndenge ezali wana yo na Congo ezala libanda okotika la lisusu ko se produire place nyonso yo okoyoka keno tchala mwana kobeta na sala songolo pakala yato signale bisonde IDPS FIFA parce que oyo ezali lisusu ta ya distraction te boete alors que baba kiungwa bengisaki ba généraux tout ya Katanga mobimba pona koyebisa bango ke non tozala toujours même moral sima ya Fachibe IDPS FIFA lobby oyo tobe samedi oyo tobengi chef ya fédération ya PPRD na niveau ya est adémissionnera ta salini alobi jamais na kozala au service ya baroi awa sikoyo ka toloba te Lambert Mende asali point de presse awa koyoka na point de presse na ye alobi ni FCC dae FCC da IDPS FIFA. Fachibe. Combattant na ebisi yo somba ba passeport en désordre. Boyoka ki a parti à lobby passeport $100 ya pas. Combattant $99. IDPS FIFA. Compételi secrétaire général Augustin Kabouya Maboko Makasi. Yemutu a dénoncé c'est léal. On a dit qu'on bloquait ma passeport. C'est pourquoi tu as dit que tu as ma caméra. Rôle n'a pas de dénoncer. Tu as annoncé qu'on renoncer. Alors, tu as signé $99. Or, société civile, Azako Kundati et Bokitana $50. Vous avez la parole. Merci. Na boyoki plaisir Rick azalaki clairement na ba parole na ye. Na ye bisayo ministre Asele akendaki le plus loin. Ya kofunda o tobengi Augustin Kabouya akendaki ko porter plainte par rapport à nini Augustin Kabouya na ba propos na yenga lobaki ya sepeli na ngote. Mais lelo nazo yebisa yo ndoto ekomi réalité. Combattant d'élite luka tous les moyens au somba ba passeport na yo IDPS FIFA. Combattant d'élite na koyebisa yo na moment oyo bakamba nyonso babongisaki na FCC ekweyaka na mai te esali nini tuna président jila yebisa yo na oya tension eza ya kosakana te banda badenosaki oyo tobengi fo balongola état major na oya baya nango oyo tobengi na kan kokolo papa nayebisi bino bainfiltré bazalaki ebele na oya ebele par rapport à nini na minute oyo bana mboka bazosepela baétranger bazosepela ata moke yango toyebisaki bango nzeto bakomatela yeba nzeto bakoki papa nayebisaki bino discours ya 6 minutes oyo Fachi abetaki liboso discours wana yango mutu ezali baretombe na République démocratique du Congo parce que Fachi alinaki kobeta oyo tobengi discours ya makasi bato badosaki ezalaki oyo tobengi ambassadeur des États-Unis d'Amérique plus pas aussi na oyo tobengi bamembre ya na biso ya renseignement balobi baye komona oyo tobengi bakabale ezalaki se na se par rapport ya bagénéraux
oyo tobengi ya barwandais na oyo tobengaka batuchi oyo bazalaki na arme na biso bainfiltre wana basilaki te yango nakopesa yo baligne ya raison bomonaki de ministre oyo bakitisaki bango na kati ya aéroport international bakitisaki bango par rapport ya nini ne fiske bayaki na mbongo po ete bavoyage bakende libanda bakende korenforce oyo tobengi bagroupe rebelle il ne fait se fifa yango bolandaki samedi oyo tobengi ministre ya justice abengisi bango alobi boya lombangu bose justifie mbongo ebele bakangaki bino na basaki na bino bozwaki yango wa yango omonaki baligne ya raison kabila ye moko mpe batali na kisasa oyo bagroupe rébellion moye basala basengaki na ngola moye basala yango eza te moye basala rébellion eza te il fallait akima lombangu na katanga baorganize oyo tobengi bakabali na bango mexi oyo tobengaka na kingwa kumwanza awuti kosala déclaration alobi boye bandeko na biso ya bakatange boye bakabila aza katange eloko nini ye asala awa na katanga plupart aussi ye nde moto awuta koboma biso na ndenge akosakana te alobi tokopesa bino comme exemple noko na ye moko aza na prison oyo abengi noko na ye moko soi-disant obenga mwana musée oyo tobengi noko ya musée ye moko aza na prison mais plupart aussi ye moko aboma shebeya aboma samba kaputu plupart aussi abomi katumbe mwake basali bakabani na bango abi bakotisi eti na avion baye kobomela ye na kingakati bamamadou ndala alobi ya suka baye kosukisa na musée oyo tobengaka Laurent musée nyonso wana ezali bakabali ya Hippolyte Kazembele kana baye barapele baye balobi boye mokolo Kabila kovanda na Katanga bakosala ye lumbe yango nayebisi bino combattant tolobaki ete soki ozo comprendre politiki te tala batinidi combattant d'élite Fachi Beton l'homme de Big Rouge papa nakoyebisa yo Fachi aza dans les bons parce que lobi nalandaki oyo tobengi Donald Trump akendaki asediaki justice asedi justice par rapport à nini ne fiske asengeli justice basala banquête gloire à Dieu FBI ya parti États-Unis d'Amérique bakenda zamba badécouvrir oyo tobengaka babilete ebele ya Trump awa na minute oyo toye komona avancine lokola oyo tobengi Obama ake komona Trump alobi ete il fallait tosala transition ndenge odécouvrir bavérité ofo tokende na transition awa nazoyebisa yo na Amérique ekomi oyo tobengaka lumbe mate faili mosusu abimi na oyo tobengi na Amérique yango na landi Marc Pompeo asali déclaration kombatana lobona loba te Marc Pompeo alobi boye alobi azo reconnaître Joe Biden te par rapport à nini parce que mpona bavérité ya babileto mosusu badécouvrir yango na poubelle oyo FBI ye moko adécouvrir tala bolobaka yango tolobake boye mo nyonso ya français oyo mundele atia na dictionnaire ye moko moto ayetilizaka ngo idps fifa combattant d'élite tokoyebisa yo osoutenir Fachi parce que nazoyebisa yo bauti koyebisa bino au courant ya semaine oyo yeba deja oyo tobengi consultation ezosila par rapport à nini bolandaki oyo tobengi conseiller en chef de l'état azalaki clairement même na top Congo alobi boye bandeko nyonso bazwaki bainvitation bandeko nyonso bazwaki bainvitation soki okura semaine oyo bowelisa lombangu boya bokutana na chef de l'état oyo akoya te biyaki ebisali nini yango bozolanda lobi nalandi oyo tobengaka muzitu oyo azali na devoir ya kopesa biso peuple congolais te tokoyebisa ye atala na bandundu bandeko na biso ya bandundu nazoyebisa yo bazolela mingi courant na mai na ndenge akosakana te eza te yango toyebisi muzitu ozali na rappel te ya korapele biso peuple congolais awa na Congo toza na crise moko yo ozosenga sorti de crise na kati ya moma oyo toyebisi yo soki ozali mwana mboka solosolo kende na nsima oyo tobengi ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi plupart aussi touti kokebisa bandeko na biso église catholique mokonzi mboka tindi bango te bakende koluka obie Kabila bango mutu barapelaka biso balobi ete bazosepela te na coalition entre oyo tobengi cash na FCC lelo mokonzi mboka ndimi iyo ya koavanse na bana ya mboka par rapport à nini bato ya FCC babande kobloke baoyo tobengi batio ya chef de l'état plupart aussi bomonaki awa makambo euti kosalema oyo tobengi meme baministre ya FCC mema oyo tobenga bamanquement na ndenge akosakana te mokonzi mboka alobi na likanisi malamu
abengi bana mboka boya tosangana po ete tokende liboso mais tomoni bandeko na biso ya catholique balingi bayebisa biso bake bakutani na Kabila bake bakutani oyo tobengi na ilu lukamba tozoyebisa bango ili lukamba na oyo tobengi na politique azopese ni aza na qualité ni parce que batinaka 3 non mutu aponaka ezalaki Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi tozorapele bango crise moko eza te na République démocratique du Congo ezali problème oyo tobengi bakongolo bayaki Congo na kimukolo na mususu baya Congo na bilokosi biso na bango il fallait tobeta bango totia bango liba il devait se vivre combattant d'élite tokoyebisa yo lisusu na actualité politique bomonaki fatia yambaki oyo tobengi baautochtone oyo tobengi bankumu ya Kasai oriental ayambaki namonaki présence ya mwana mboka oyo tobengi ndoki munene azotika kaka kindoki te oyo tobengi Ngoi Kasange tolandaki bapropos na ye alobaki lobi yango toyebisi ye Ngoi Kasange bisika ozali ke soki oyaki na ndenge ya COP parce que oyembela Kabila yebisa Kabila na yo okoselekso Kabila kei kobosana te toyembelaki yo na marche Ngoi Kasange bisika ozali fotika la policier kozali na qualité te même ya un député même ya un ministre yango toyebisi yo Ngoi Kasange bisika ozali ke peuple congolais biso yo toza mobilisé na lani lisanga bonganga ye pa lobi o atie marche ekozala na terrain moko na lemba akozala na terrain moko na lemba na terrain mefe nazoyebisa yo lisanga bonganga azali na rappel moko te akoki koyebisa biso awuta kotravaye na Kabila na kokamwa ayibaka mpe na epoke ya Kabila mais tokoyebisa ye mais lisanga bonganga toyebi bien ozoluka mpo na baintérêt personnel ya famille na basi na bana na yo ozalaki na rassemblement ese tobengana yo na rassemblement tocomprendre ete bobanda kotravaye oyo tobengi na Kabila seso Kabila pimelo lipa okomi kosenga na ye na opposition yango nasengeli peuple congolais biso na bino tozala lisu likolo ya nini combattant d'élite awa bauti koyebisa bino tous les gouverneurs na minute oyo bango nyonso basepeli balobi tokotravaye cette fois-ci na idée ya chef tokotravaye na idée ya mukwanto molomo wa mai mais c'est propre Fachibe plupart aussi bomonaki samedi Fachi yambaki délégation oyo tobengi ya bandeko na biso ya diaspora oyo bayaki mpe baya mokonzi mboka aconsulte bango combattant d'élite na yebisi yo toza dans les bons toyebisi yo toza dans les bons ezali ka ne fiske mama Olive Lembe bauti koyebisa bino à partir ya oyo tobengi vendredi alingaki akatisa mopanzi ya maluku babotolaki ye bapasseport nyonso oyo eza bakabala nini bazali na bamongo na saki na bango bagroupe rébellion oyo ezalaki na est na minute oyo baza lisusu oyo tobengi na mbongo te mpenza ti nauti koyebisa bino Kabila ntango bakitise na aéroport international bakutaki même na baarme ye akosaki oyo bakade kon na mutu bazalaka na bainforfer bla bakoti na kati ya jet bakuti baarme na ndenge akosakana te par rapport à nini bakabali na bango de fiske il faut bakende même na est même oyo tobengi faire front bandokandela mingi Tanganyika mais leki na yeso oyo bakonsultaki après kokonsulte mokonzi ya mboka akebisi ye maka ayebisi ye nayebi bien na mboka na yo ne fiske bato nyonso bazotiela yango misu po ete basala bakabali na bango ya rébellion awa nayebisi yo combattant d'élite biso na bango tokozala lisu likolo ya nini merci mpo na lelo ngai na suki awa alors lelo avant tokota na actualité politique il faut to répondre na Tchalakoko Tchala mwana te me Tchalakoko oyo abima na muse aye abimi lisusu na Hippolyte Kanambe lere a exploité ye apesi Emmanuel Macron oyo tobengi Claude Machala mukolo ya Tchala mwana na musika UDPS viva alors mutu nyonso akozala na posa ya porno ya Tchala mwana ezali awande biso sikoyo tokonuire ye Tchala mwana ayeba ke non Kabila nde ingrat
un grand azali mutu oyo aboma Laurent Désiré Kabila. Un grand azali mutu oyo aboma Katumbe Mwa. Un grand azali mutu oyo aboma Mamadou Nda. Un grand azali mutu oyo aboma 14 millions de Congo. Kombo na ye Hippolyte Kana. Awa sikoyo ka cher combattant UDPS FIFA. Toloba te. Eloko wana babimisi yango mpo badeconcentre biso me tokobeta tiala mwana masasi ande tokorépondre ye ande tout désormais na chaîne oyo akomeka kodiffuze nzembo wana ezala na tv ezala na radio akokutana na peuple congolais na zelana et puis tiala koko il faut oyeba keno ndenge ezali wana yo na Congo ezala libanda okotikala lisusu kose produire place nyonso yo okoyoka keno tiala mwana kobeta na sala songolo mpakala yato signale bisonde UDPS FIFA parce que oyo eza lisusu ta ya distraction te boete awa sikoyo yoka chers compatriotes politiques et combien les nazoyebisa yo tozopesa Kabila kanda avant décembre, Edi Kapeni Liba. UDPS FIFA. Tobengi général Mounene na Kinshasa. Par ex ailleurs n'a plus de 500 ex-phases. Na Kinshasa. Oyo Bazali déjà sous contrôle. Il y a République démocratique du Congo Mobi. Yango Bomona Kimu Kwantombolo. Après révélation, il y a Kabila Ndenga Komelaki. Président de l'Union africaine, Oteno Fachi qui a respecté l'accord Congo et Kozonga Sima pendant 50 ans. Il faut voir que non, Kabila Alingaki a se déplacé à Lubumbashi. Mais comme un aéroport, il s'arrête à Salini. Il devait se FIFA. Il y a Kimbas, il y a Nini, il y a Maluku. Olive, bakomi ko dépêché babiloko na bango ba meuble tout nyoso na kibakati. Ezali pona koyebisa yo ke non makambu eyindi maka. Makasi. Awa sikoyo ko comprendre que non. Ndenge ezali wana Fachi a signé que partenariat stratégique na individu mais na États-Unis da Amérique. Awa na conseil il y a Nations Unies, n'a pas grande puissance nyonso. Il ne jure que sur l'arrestation du politique Kana. Parce qu'elle va comprendre que non. Moutou abanda qui ko bloqué procédure y a peu, processus y a peu. Na RDC ezali Rwanda Hippolyte Kana bekase. UDPS FIFA. Yango wana bisona bino lisu likolo ya li. Ya lisu. Makambu ya coalition ezali lisusu. Nazo ebisa yo lobi kikwite ko ya raté Salini. Place oyo Jean-Marc Kabunda 520 giga asala ki déclaration ya commettre fin officiellement na oyo tobengi coalition ya bondo. Ya bondo. UDPS FIFA. Awa siko yoka. Secrétaire d'État américain Michael Pompeo. Oyo na minute oyo asali ko séjourner na France. Parce que vous avez bien fait que France a accueilli en Belgique. L'air Colombo a accueilli en Turquie, accueilli en Arabie Saoudite, accueilli en Géorgie. Il est FIFA. Il faut que nous ayons une grande puissance sur la minute. Bazali sima ya Fachibe. Parce que à bientôt bazokanga Kabila. Kabila a confété na Kinshasa. Kabila azali soso ya bona. Yango bomona kibaba kiungwa ebisie déjà. Kama unaweza sema utakuwa kulumbashi utikala kimya, uyuwe sema austakuwa na kimya atashi kumo. Ayebisie boy. Soki osogule keno koya Lubumbashi. Pour continuer na kosemer cette insécurité, yeba keno tokotika yo kimya ata mukolo moko. UDPS FIFA. Alors que baba kiungwa bengisaki ba généraux tout ya Katanga. Mobimba pona koyebisa bango ke non tozala toujours même moral sima ya Fachibe. UDPS FIFA. Lobby oyo tobe samedi oyo tobengi chef ya fédération ya PPRD na niveau ya est a démissionnaire à Salini. Alobi jamais na kozala au service ya barwa. Awa siko yoka. Toloba te. Lambert Mende a sali point de presse. Awa koyoka na point de presse na ye alobi ni.
FCC Daï. FCC Eda. La mouka ba komi koluka invitation. C'est na minute de ça tous na posa invitation. Imaginez-vous mukolo ya lobby chef de l'état ya Mbakinani. Mutu a na yebisa ki bino keno azalaki camarade ya docteur Tchang Tshisekedi Wamulu. Et puis professeur docteur na droit constitutionnel, expert na constitution na biso ya République démocratique du Congo. Lobby bango na fachi farafa. Les autres otangela bino na ba grande ligne ya auto bengi Lambert Mende Omala. IDPS FIFA. Lambert Mende, ancien porte-parole du régime criminel. Hippolyte Kanambe est autorité morale de Q. Juge la consultation du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo conforme à la Constitution. Il s'est exprimé les 14 devant ses partisans. Mende Omalanga reconnaît la République le droit de consulter les citoyens. Les problèmes pour le FCC, explique la mère Mende, c'est la paire. IDPS FIFA. Mende à reconnaître que non, FCC na bango basana kati yakoba. IDPS FIFA. Car nous avons mal géré ce pays. La consultation, c'est le droit du chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement régulier des pouvoirs, des institutions et de la continuité de l'État qui lui reconnaît l'article 69 de la Constitution. IDPS FIFA. Tokei lisusu musika. Fachalo bakiboy. IDPS FIFA. Décision oyo ngai na kozwa na fait ya consultation oyo ata Nzambe na lola akosepela nango makasi yeba ke non le 20 Fachi alata munyere kala na kati ya discours ya Fachi bien munyere IDPS FIFA ekibu kisheleta ngeke salimide bangwande bayabe IDPS FIFA yo moni na marche pour la première fois tozali na nzela biso peuple mena basoda ya barépublicain tobandaki kobenga kalaba na mura bazotambola biso elongo bazotombola de misapi likolo balobi Congo barécupérer biso na boumbu Fachi a sauvé la République démocratique du Congo mobi. Alors que Batouana, Bango Babandaki kosala plus na oyo ezali na intérêt ya autorité immorale naba. Awa sikoyo yoka Madame Oyo Azali, porte-parole adjointe, ya chef de l'État. Madame Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État. À ce jour, vous le savez bien, ce n'est ni secret pour personne. Aucun informateur n'a été identifié en nommant le FCC majoritaire au Parlement. IDPS FIFA. Le président de la République n'a pas allé voir Kabila. Il n'a pas de compte à rendre à un individu. IDPS FIFA. En tant que garant du bon fonctionnement des nations, ne jure que sur la dissolution de l'Assemblée nationale ou l'identification d'un informateur. IDPS FIFA. Histoire ya FCC na maye. Awa nazoye bisayo kenon tozali déjà na majorité. Les romoni batu oyo ya PPRD na niveau ya est bakomi ko démissionner ande. Alors que avant Fachi aloba, je vous dis akokutana na ba généraux nyonso. Pour na ko sensibiliser bango denge bazali toujours na souci ya ko apporter Fachi soutien na bango. IDPS FIFA. Parce qu'il faut boya ba kenon chez combattant plus grave. Kabila tindi ba émissaire na est a proposé ba généraux nyonso kuna $1 million américains. Nyonso wana pona nini? Pona ko pesa ba ordre mal donné. Alors que Fachi déjà a facilisé Armée Mobimba. Armée Mobimba sima ya Fachi. Yango oyoki keno. Communauté internationale. Bazali na kanda makasi pona Hippolyte Kanambe. Yo ba pekisa ki yo keno ate mukolo moko te okosala politique. IDPS FIFA. Awa sikoyo okoyoka kolela ya Richard Muyej Manguez Mans. Oh, un criminel azalaki inculpé na makambo ya juge vie chéri soki juge chéri oyo babengana
bandeko na biso na niveau Iferi na niveau ya Kasai. Le chef de l'État répondant au gouverneur Richard Maïch Mans. J'écris à cet accord avec Kabila, mais je ne peux pas sacrifier le bien-être de tout un peuple dont je suis garant pour un accord politique. Je n'ai plus de temps de m'arrêter. UDPS, viva! Lobby Moukounazala qui est invité dans Télé 7. À lobby, c'est un coup pour que vous soyez. Pour que vous soyez ensemble, ça dit que c'est un côté. Nous sommes tous allés passer ensemble. Nous ceux qui vont continuer, nous sommes peuple congolais, tout le monde, nous sommes parce que le temps où le biso a avancé, Bango Bazoye la mission distraction. Il n'a pas servi fort. Alors que la minute le peuple congolais tozali na temps ya distraction ta mukolomoko. Batwana balingi ba distraire Fachi mandat ba ane banda kokende. Ba memaye na ba dialogue. Mais na minute oyeba que non Fachi a autorisé ata dialogue moko. Fachi qui n'a pas ça ya dialogue to concertation telle, mais Fachi a initié qui consultation. A boiti qui congolais dans cela. Oyo azo se sentir congolais. Ayande. Awa ba voix congolais ba ya kate ba salini. Makambu ya coalition aboué. D'où bisona bino tozala toujours même mot. Parce que FCC il faut yeba que non. Prochainement destination à biso peuple congolais et qu'on s'en a kingaka parce que tu vas saisir Monisco là tu as kende kingakati et ça prend à kende ko se venger na 14 millions de congolais oyo Kabila abo parce que mbaka oyo ezali mbaka ya ba Rwanda ata mukolo moko eza mbaka na biso ba Congo nous Rwanda a ko intimider biso ata mukolo moko UDPS viva. Alors pour ne pas monopoliser la parole merci beaucoup, Mwana Koli. Vous prenez vos chats. Calamité. Mama Yungana. Il va le Koufi. Kwashi. Quoi? Il va le Sili. Moutou. Abimate. Mana Yacham. Mwamba. Lukunga. Funa. Vigilance. On m'a chassé. On m'a mutuka. On m'a saké mutu. Benga ndeko utiwa. Soka kalengi. Mukama. UDPS viva. Voilà qui est dans le soutien. Soki bomoni général Faustin Mouneni. Aye awa. Sadi bo. Voilà. Soki bomoni ex-face. Aye awa. Sadi bo. Mais Mwanda koyate. Mwanda koya. Vous comptez en banque vendredi. Là où est-ce vendredi. Biso tout. Aux huiles radio na yo. Au luki depi. Ok na koué. Bon Dieu. Oui. Pema awa na bangala. Moko ndikawa. Ajoka mola. Agoloba. Pour moi, on a une force étrangère. On a délocalisé état-major général. Et comme il y a un cas, c'est la première zone de Bitumba. Il y a un combat. Comme il y a Malou. Ceux qui ont Nambe. On a des eaux. Tout. En plus, tous les expatriés, les Indiens, les Chinois, les Indiens, les Chinois, les Libanais, les Indo-Paki, on va fragiliser l'économie. Voilà un pays riche, mais nous ne sommes pas pauvres. Mais cette fois-ci, il faut qu'on soit pauvres. Il faut qu'on soit pauvres. Mon candidat a écarté Kabila pour le triment. L'union sacrée, viva! Viva! Fati, viva! Viva! Congo, viva! Viva! Oboy Fati, osali boki. Asala boki le kati ya mai. Viva! Tchano mwana, tchano koko. Azana
na sida tala mona sika bilobela oza na sida mobilisé comme SLO Jala mwana bapesi ye mbongo makaba Rwandais ayemba nzembu mpona kosali image ya chef de l'État Jala mwana deja okoli okomi munene Jala koko Jala mwana konti studio mpona kofinga chef de l'État na moto apesi ye mbongo toyebi ye nakolo studio toyebi yo yo Jala koko Jean-Marie Kassa olinga te vendredi lokola mese mek emer akelaki na Kisangani déjà bake na superficie ya Congo bake na 4 points géographiques les marus américains o bakatisi elongo déjà awa na Kinshasa sikomona ya mbuka Fati papa Siona kolo lopango oyo ezali ebafati Kabila ayaki awa na butu ya kauchu ezalaki na mustape idepes viva ngai naleki mabunda na titre mabunda ayiba ngai ezaki ayiba te bongo te ayiba te parlement assis le Parlement debout. Parlement debout, ils ont contrôlé le Parlement assise. Le corps de Mabunda a eu bongo. Les parlementaires. Bisso. Mabunda marqué au fond de terme crédit. Mabunda, Mamakona Makana, Pagol numéro 3, Abou.